Bonjour peuple de Dieu et bisika bozwami partout na bandaku et nzambe a pambola bino a zungisela bino mingi bino ozuli baku ya kolanda et votre humble serviteur Christian Lema Lémerger les amis de l'église Centre des Miracles et pas les prophètes chancelier Lema les amis bongo na avenue Kasavubu numéro 90 sur la direction Chaba nzambe a pambola yo comme d'habitude ndenge Bible lobé recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Et Tokangi, mais surtout recommandé au moment de la exhortation à Maboko. Le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Père, tu pambolo, tu péché, merci. Père, tu as été papa na lola. Ndeko nyonso o azuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo o pambole o sala ebola. Jésus a déclaré cette parole et vie et esprit. Tu as été maloba oyo kobima na kati na monoko mosala na yo. Et paix sa vie na kati ya peuple na yo Père éternel Dieu d'Israël tika ete mitema na biso ezala mabele malamu pona koyamba semence oyo tango kokota Père éternel Dieu et paix sa paix ebotambuma dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est votre humble serviteur le berger Christian de l'église Centre des Miracles tika nzambe a salela yo bolamu ozuli baku ya kolanda biso na ngonga oyo et bien-aimé mokolo ya lelo toko partager na livre ya Marc chapitre 5 et tobani na verset 1er. Bible talisi biso nini na Marc chapitre 5 verset 16. Bible talisi biso histoire ya elenge mobali moko et abande ko vivre na mboka ya Gardara. Et elenge mobali oyo eloko ya rivaki na vie na ye ezaki ba milimo mabe selene et kotaki kati na ye. Et tant milimo mabeseni et koti kati na ye et longoli esika bato bakovanda et memi na cimetière. Oh biso sto yebi ke no cimetière ezali ba kufi. Cimetière ezali oyo mutabo mo ya ko vivre te. Mais mutoyo alongwe ko vanda esika bato bakovivre akomo vanda esika ba kufi. Donc c'est quelque part malgré déjà bon mo na ye mutu oyo elenge oyo papa oyo akufaki déjà sur le plan ba pensée déjà azaki sous mutabo moité akenda komi kunda ye moko akenda ko vivre na batombi ye moko pourquoi parce que milimo mabesene evanda ki kati na ye et bien me bate belé lelo milimo mabesene et bomi ba vie na bango sur tous les plans ole ba vande sika bato bomo ba vanda ba ko vande sika ba kufi malade moya na vie na yo e bomayo ole obika te omela bakisi nyoso ba docteur ba komela bakisa ndenge na ndenge ba bite kiso vraiment so meliango o esik sa muto passe kiso pena soko meliango ta malade ozobela oyo obika mbala moko kisi o soko meliango o erataka te komba kiso yango so meliango ta na bande ko bela misle yango bande ko sala passe ba komela nga kisi mo songolo ba beso na meli kisi wala directement na obika ponango. Et bien aimé, tikana ebisa yo, Bible biso ko banana likolo na seti na selamai, ya na kombo muso epesa me bisote, car le nom de Jésus-Christ de Nazareth. On a besoin l'obiko. On a besoin il y a délivrance. On a besoin nzambe akota likamba vina yo. Oh, ma sœur, mon frère, papa, maman, et loko ezaka moko ko sala. Ndima Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peut placer na kati ya motema na yo. Bana ko to sa ba principe ba directif na yo. Au monde nzamba okangola yo. Et bien aimé lelo tam sous situation oyo se retrouver nango. Eza yo te mtoluka kyango. Tam sous ta bokoko na bino. Nde ba luka ki likamo songolo. Bakoko ba posa acte mo bo ba lakela bino mabe. Bakoko ba posa acte mo bo ba vina bino lelo e simbate. Tikana ebisa histoire ya bana Israël. Abraham asala alliance na Nzambe. Après avoir posé l'alliance dans Nzambe, Abraham a salaké et le colline est arrivé. Nzambe a dit Abraham, cette fois-ci, au Kobonzelanga Bofrond Yabanyama Nyos of Fokata Baomi Tubazala 7-7. Abraham a au front Nyos Nzamba Sengaki a mené Banzambe. A posé à Katine Bamomitou, ma bosse Kosan, a bossé Kokata Bapijon Mitou. Et na Sima Bosse Kokata Bapijon Mitou, Nzamba a dit Abraham, comme tu n'as pas obéi à ma voix, yeba ki ba descendre basani bon kende bo umbu na mboka bapaya lelo tam sous situation ya vie o kutanango ozarana mobali bozarana kimia ke na ndaba libala ostekaka commerce évolue akate osali ba mambu ya voyage plusieurs fois et simba kate oluki obinda cette fois-ci loka mambo na e simba te
naluka na sani naluka na fungola ata mesa mona banda oteka na commerce mo songolo na fungola ata boutique mo songolo na fungola ata mesa mona banda oteka ba épices na banda oteka eloko moko songolo mais commerce est simbaka te et bien aimé peut-être makambo zo bika et uti banda na bokoko na bino peut-être vie oyo zo vivre lelo et uti pendant le moment accouchement il y a maman ou apotio et bien aimé il y a des certaines paroles de l'abondance du cœur la bouche parle peut-être que dans moment de douleur na yo ezaki na ba na maloba moko maman na bande koloba peut-être na très douleur ya kobota o maman bande kobota yo abimise maloba moko sans le savoir oh bien aimé lelo e komola ta vie na yo na peso histoire ya moi mobile moko na bible ya moi mobile moko na bible histoire na ye ezani maman o abotie abande kobota na se ya douleur abande kobota na se ya pasi tant aboti mwana ye apesi kombo ya Benoni ce qui signifie fils de ma douleur et mwana na bandi kokola abika douleur na vie na ye peut-être makambo okutana nango eza makambo ta mususu maman mtaluki peut-être papa mtaluki peut-être ndeko mo songolo bosane alliance peut-être na famille na bino nde balakela bino mabe balobaki non na famille o bana basi bonga bali bonga te na famille oyo ba basi ba ndo bota ba mel ba ndo bota te o bien-aimé nana tangelo kombo moko le nom de Jésus-Christ de Nazareth Bible bi ko banana likolo na seti na se ya mai kombo monsieur pesa mel biso zate ka kombo ya Yesu Kristo et bien-aimé pourquoi parce que esprit na déjà bon maquillé vineza ki d'ailleurs kufa spirituellement alléluia oh mutako récupérer bon moi pas Yesu te soka kufite avant muta récupérer bon moi na boko ne pas Yesu il faut d'abord akufa il y a autre monde même histoire ya Abraham a saint nzamba bisi Abraham apesa ye eloko ya motuya apesa Isaac ozaki fleur pour Abraham et Abraham azu Isaac abandi ko kende basali 3 jours na nzela pour na kende ko fait Isaac le quoi meka panzambe déjà na ba penser Abraham avec non ne okena Isaac azonga suna ndako te déjà na ba penser Abraham avec ne okena Isaac azonga suna bon moite non que pesa Isaac nzambe pourquoi parce que nzamba sengi Isaac abandi ko kende na Isaac aye ko koma na 3e jour na ye amuza basé alakisi Abraham sika bien aimé il y a des certaines choses yo ko mona tamso ko mina suka mais suka nous a sukate suka na yo eza échec te kolela na yo eza pasité nzambe aza au contrôle la nyoso nzambe ana besoin akangola yo babi muto tangwa ye amoni Yesu musika aye akiti na se ya makolo nzambe bien aimé il y a des certaines choses et c'est là au s'humilier devant nzambe et c'est moi ça au mikiti c'est pas nzambe so mikiti si nzamba seni au pesa yo so mikiti si nzamba sa au monde so monene na ye babi muto asen amikiti si devant nzambe ay bisi Yesu ni nyango za entre yo nanga ay bisi Yesu problème ni nyango za entre yo na vie na ngai directement Yesu comprendre que muto oyo lo babol eza yete ce sont des esprits eza katinaye on a besoin de délivrance voilà pourquoi Yesu a lobé je suis venu pour que ba bazangi bon mo bazwa bon mo pour être batu bazangi ko yeba ba yeba bato ba yeba ke ba kota na bozanga boyebi et bien aimé na yebisa yo na ngonga oyo et lo que ça force na vie na yo eza délivrance sozu délivrance na vie na yo nde omona makambo ko changer babi mokaka tani oyo tanga bande ko vivre na ba sepulcre tanga kutani na Yesu eloko liboso Yesu asalaki na vie na ye akangola kie na sambele sikoza na ndako tika malade ozana ngo nzambe akangola yo tika problème ozana ngo nzamba peso solution le Dieu de mon père chancelier lema azala nzamba délivrance na yo na bike batebele botuna pourquoi all ba le Dieu de mon père chancelier lema o bele metka na biso loko moko nzamba sala eloko te sans alliance avant nzamba sala na vie ya mutu et senga alliance et bien mais non quoi na alliance on nzamba sala tata nanga et ma délivrance na vie na yo et comme ma changement na santé na yo quel que soit mon nganga bisa ki malade ozela kufa na yebisa yo o na yebisa yo ezaki pe na Esaïe nzamba tinda ke pa roi Ézéchias tant qu'on passe roi Ézéchias yebisa akufa mais kufa wana yango te bomaki roi Ézéchias mais soko za na besoin na biso et tukokutana l'église est na Prince Kasavu na direction ya Shaba
numéro 90. Et sokoye wana l'église est na kati wana centre des miracles. Et pas le prophète chancelier lema parce qu'il y a quoi petit koboité yo au place aux alliés comme on a mis sur place aux alliés. Le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, Olobina makomi na yo. Vous poserez les mains aux malades et les maladies seront guéris. Le Dieu de la délivrance, le Dieu d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Tika ndekwa landinga ana maladie. Ndekwa landinga ana problème au songolo. Lelo maso yumena lokolo na ye. Basalisi na bakisi nyoso mabikite. Akutena makambo ndenge na ndenge o nzambe blessé motema na ye. Abika ensemble la source de pourquoi parce que vine makambo esimbate. Mais na sambeli le Dieu de la délivrance. Kangolem de Kool. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Né d'abonnel. Amen. Et l'église n'a pas tout fonctionne tout bandaka et lundi tout ça kana réunion ba maman à partir de 9h. Mardi tout ça kana culte na biso ya délivrance et yaka maman yaka papa wana ba problème aux na maladie yaka na ondi manzambe akosalela ya mingi et vendredi tout ça kana culte na biso ya prophétie culte prophétique et le kaka vendredi ko bandaka bongo à partir il y a 16h 19h et puis dimanche on a un culte na biso ya action de grâce pour bandaka de 8h juste à 11h juste et il y a moza qui le programme na biso ya église et la bosanité mardi culte na biso ya délivrance et bandaka 9h bat bazwaka makaro yaka mndeko yakozwa makaro za kanango ya mbongo te eza kanango yo fele eza juste pour na ordre d'arriver pour na kolandela mutu na kana ye malamu yakazwa makaro. Vous avez un problème, vous avez un mikakatano, vous avez un blessure dans mon thème. Il y a 4 ans, vous avez un poto et vous avez un thème. Et vous avez un sali là, il y a mingi. Et ce que vous avez besoin de prière, vous avez besoin de délivrance, vous avez besoin de prière, vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin de numéro Oyo, 099 66 13 544 099 66 13 544. Voilà le numéro ya mutu oyo auti côté ya yosikoyo et tout comme pe okokiko zwabiso na avenue Kasavubu numéro 90 na direction ya Shaba juste en face ya école Galilée oza na Prince Kasavubu na Ngiringi soko termina école Galilée oza na Prince Kasavubu na Ngiringi utali na ngambu okomona ba maison ya Kenkairi ezawana utunika na ba maison ya Kenkairi wana et dans l'autre église centre des miracles et directement bon la qui sera église eza na 4 place wana